Bon, à l'occasion des matchs de loisirs entre les amis de Hans Solo et les amis de la richesse, j'ai saisi cette occasion pour vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été lancée. Il fit une invitation modeste et vous y avez répondu avec plaisir. C'est ainsi, je réitère à toutes et à tous la bienvenue au terrain jeu de Nipsia de Lemba et je vous remercie. À titre posthume, mais après un mois de la vérité, c'est le mois ci déjà, mais trophée le mettre trophée pas au village. Après ça, maman, on a passé pour la bataille. Je parle pas beaucoup. Oui. C'est très bien. Oui, j'ai content. Ok. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin d'alia mosaka, vous avez besoin d'alia ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de beta vous avez besoin autant la match et tika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30. Au Romona la Sédoise ezawana. Planios ozawango besoin au colia. Et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi la Sédoise, la patronne à Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, oya kolia bio, oza libanda mboka. Oye pendant ma séjour na yo, kohésité te, yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga monde na zolia awa na ibsabino. Neti musapie katana. Suka na ndunda ya mabaku. Ndunda bachanguba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle.
référence ezaka à Kin Marché avenue ezaka na sima Kin Marché Vénus dans ce comme quand on a limité cette monde résidentiel autour de avenue Vénus numéro 30 au monde restaurant la Cédoise au Kobeta billard au Romelelo comme Alili ambiance ezaka ya gogo au lieu bio au Melipe bio au Silicipe bio place pe à repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Cédoise bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin osala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise anniversaire babi tozaka na Roni Events eza wana mpona bino nyonso Roni Events eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant ozo illustrele nga bomona Roni Events eza wana partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina donc bazan a deux adresses so za besoin kende au mona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Roni Events eza wana pour la million so pour nous au Keneka sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima soit au béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108 en tout cas c'est la meilleure Roni Events bazan meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango awa nzamina nayebi siko shuba kolonzo mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo nada qu'est-ce qui se passe nasubi na bilamba nada makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka loki ntina yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de nada agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko ce n'est pas possible nada Moni na filmo. Na pessoa lá. Já, é o piso de uma batalha já é fogo. Biso bem, tá biso bom na cidade. Caramba, eu te mandei um pouco de mais. Eu não mandei porque eu quero trabalhar. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert ya mbongo. Totiki lango FBT Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mini. Toki. Dans la poto, dans la besoin de perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, trocha numéro ni on a scène, na on le babonné de Rolex sur ma perruque, on a bon mon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai, Vanessa Airwig, azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu.
bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïko Laksabino va produire na biso. Des bozo munanga moko sans maquillage. Oeza crème na biso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bato balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo, ozala un peu propre, mais écoutez iso penza makasi te. Donc eko garder teint na yo, mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so zandeti maboko noir awa ou bien misapi, oko utiliser pe oyo, tozana ba gamme nyonso ba gommage, ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisson, le numéro de Bisson à WhatsApp. Merci beaucoup. Ndeko bato so ba ndo mata bato te bana babeta na sima bana babeta liboso ngai na beta ki na dia na deux bon eh tu vois ça elle on ça bien on va tenir bien ça là il faut ça là mais non ndelo là na futa na remplacer tala et on loisir voilà coach aye tout le monde a jogoye na pesi so mayo jogoye la ki na temple na debi na ngai oh naza sans caleçon oh konsonga nga pesi nga ngwana debo rezali pata poto na ba hernite bana balete ba ndena bata kinya na remplacer bango na retanga na temple. Ah. Hey. Mutayebi bale diza telema nala ngisopo kanga diza telema na sima mawa o atinda ka bande fazer bakiti mawa yo so za jouer mbe ba passer la licence na oyo baba yo me beta yo na mbaka wone nchete yo beta le beta Yesu
Tasengele ya koina ya kichuke. Boki msele koya kota zao. La penalty na ozonga na terrain. La penalty nous se fasse sur la terrain. Oh. Penalty comment les joueurs On va mettre en 13. Yabiso. Yanda, Yabiso. Comment le bicho? Merci. Kwea kawe, kwea. Ba kwea ka. Kwea kawe. Ya brifi. Ba kwea na kara nzo beze kwea nanu. Ah. Kwea no na kara fe na teza. Ah. Ya brifi. Kwea na kare. Kwea, tuko kwea na kare. Oh. Tala video ya mweza wat. Kwea to na video. Ah. Kwea kare, kwea kare nzambe aba kwea osaba je. Ya buli kwea kare no kwea kare kuna to filmer de ba video. Kende, mama, kende. Oh tika je papa ninja. Ah papa na ngai. Ya brifi kwena kare. Video yango elandela yo. To badika to reela finga yo na itu finga yo na itu yango kweyaki. Papa oje. Kwena kare. Ah ba video bele bweze libanda. Video za libanda kwena kare to ba video bengi. Ah. C'est clair. Wadaladi kwa na kare video landa yo kwa hiyo natiba pia yo bana kala bakwera non na carré après vidéo kolanda te okwela kinini mais pourtant na boy kokwera koi na katikati ba monyo bakwera na carré remise à trophée équipe boya machogo remise à médaille président Ngombe Fouti ebise bango vie de loi travailler match oh vie de loi à Ngombe Fouti ebise bango bakola oh 2-0 bagani obiso jamais na lemba oh yamode ba caméra boya ko wa FIFA médaille liboso babi coupe liboso médaille na si on a maille. Un mot de circonstance, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Bon, à l'occasion des matchs de loisirs entre les amis de Hans Solo et les amis de la richesse, j'ai saisi cette occasion pour vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été lancée. Il fut une invitation modeste et vous y avez répondu avec plaisir. C'est ainsi, j'ai réitéré à toutes et à tous la bienvenue au terrain jeu de Nipsia de Lemba et je vous remercie.
Bonjour mesdames et messieurs, partout dans le monde entier, nous sommes en direct avec Banda Délivrance surnommé Kaboulou Mona Kaboulou Junior. Aujourd'hui, les amis de la lycéuse, avec les amis de Vance, nous sommes ici au GD. Les commentateurs de ce soir, Banda Délivrance surnommé Kaboulou Mona Kaboulou. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est parti pour l'équipe de Ansel Solo. La lycéuse. Ah oui, peut-être qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve la DSOB. La DSOB, qu'est-ce qu'il va faire? Michaud. Maintenant, c'est remise des médailles ici au stade de Chédid. Voilà que maintenant, pour aux côtés des amis de la lycée. Ryan, et maintenant pour messieurs. Merci, c'est John, voilà. Maintenant pour monsieur John, l'artiste. Monsieur Linda qui est émotionné aujourd'hui. Linda. Il est toujours crochet, il s'appelle Oxygène. Lui s'appelle Oxygène. L'enfant de Papa Massoum, il a apporté de Papa Massoum. Que ça coupe pas. Maintenant, c'est l'équipe de Hans Luzolo. La course est le président Patrick de remettre un mot. Là, Hans Luzolo a battre largement Duchesse 2 buts à 0. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? À titre posthume, n'a pas fait ça. On fait accueillir la main. Mais après un mois de la vérité, c'est la vérité. Le mois aussi déjà, mais trophée au bout arrêté. Trophée la mettre trophée pas qu'au village. Après ça, maman on a passé pour l'abattoir. Je parle le propre. Oui. C'est très bien. Oui, j'ai compris. Ok.
Volo quoi, le quoi. Rato. L'équipe Nayo, l'équipe il y a la richesse, on est venu pour gagner 2-0. Et alors, l'impression d'année, surtout le déroulement match, c'est à la fin. Premièrement, d'abord, on a fait merci. Na baninga na ngao na kola na bango bana lemba. Na moni bango tu bae les affiches nje ko muta a organiser makambo nyonso pour tout le monde na bo. Trésor Mayo ba Ipalo, ba petit na Michel, ba te belé. Ba sindi biso ko makambo le kanabo sa mpe na PSP na Takaza. Merci. Il y a benga biso a foutre biso ba bieto ya makambo so organiser pe match. A soutenir biso ko PSP merci. Na ba collègue nyonso ya ba comédien bae. Na bino pe presse ko PSP merci la première édition. Match retour tombé on a poto. Na ba artiste auto pour na ba kende me ba zonga pe. Match retour à la Belgique. Match organisé par Ngaï la Duchesse. Donc, Bami na biso mi balé, Bami la Duchesse na Bami na Ngaï. Voilà. Mais le roi biso to yambi bango, Baninga na Ngaï va organiser match. Voilà. Et ça peut le roi occasion anniversaire à Nana Takaza de profiter du peu. Tout peut ça peut pas. Ça va préparer. Il y a la diaspora na ba semi. Voilà. Match à la diaspora na ba semi diaspora. Eh andaza bo semi diaspora. Modéro semi diaspora. Phénomène. Semi. Encore trop. Davina semi diaspora. On peut semi tu as quatre. Voilà c'est. Pour Bilal semi Marie. Oui, déjà nous avons un sentiment il y a 5 ans. Et c'était un match de solidarité, quoi. Donc, voilà, il fallait essayer de bongo. Donc, des rencontres avec Commandé M. Salemi Awa. C'était une très bonne chose. Match fait un Awa. Après, tout ça, on a un centre culturel là où on va le recevoir tous. On a un centre culturel. Sentiment de joie pour un match de solidarité. Voilà, et ça est bien, quoi. Voilà, ouais, donc, mais là, c'est pas du tout pour connu ça, et ça dit bien, les amis de lycée, des amis de Honte, Koutali, et c'est une cas. Donc là, monsieur Lembaki, il va faire ma mais on va te motiver, mais c'est ça, il faut quelque chose de bien. Merci. Ouais, merci beaucoup, Aïcha Koko. Vraiment, les matchs l'équipe bien, les amis de Hans et les amis de Mike la Duchesse, vraiment, ma commandé ma Betty, ma CPI. Merci mille vraiment dans notre case et c'est sa fondation. Mais pour encourager ma jeune, encourager les artistes pour la promouvoir un peu en abisso cinéma abisso. Merci mille na fiston Kondo, mon ami, mais maman Kambole qui bien. La petite galère habité son moto parce que vous allez vraiment. Maman, le petit de Pauline, c'est la bête de la Duchesse, mais elle va jouer à thé. La jouer sur la télé, ma service. La main tient un ballon, ça va tirer un ballon, pas ça tient un ballon. La terrain dans mon acheté, mais retour les alliés, c'est de faire de grandes choses, quoi. Regarde monsieur le poli, mais à la première des autres matchs retour dans l'Ibanda. C'est le match retour de la première pour la rue. Et vraiment, c'est la ballon. Bangana baagi te bangana la téléphone est légaté. Mais tout le bangana téléphone est légaté. On a chababi. Bababi zanga, bababi zanga, bababi zanga calme. Vous ne serez jamais déçus. Je vous aime trop. Bisous tout dans le retour. Et ça va bien. C'est bon, bonjour les presse. Ouais, bonjour. Comment on est en écart, on est match de rassemblement, on peut dire, Mami a absolument Mami à la Duchesse. En tout cas, la famille sacrée, mon papier le prince a pas de porte-parole, donc on n'a pas déjà toujours ma comédie. Ben, il n'a même pas la comédie. D'abord, Gréco, même ceux qui ont le baron de travail à Gréco, au sacré porte-parole, a mis déjà la comédie dans Kati. Sauf que le roi Ansilusolo, en tout cas, la ministre est présent Ansilusolo, meilleur moi papier de prince. Sauf que la Duchesse, meilleur moi papier de prince. Pourquoi ça va meilleur mi au Kenya, sur les actes meilleur mi la Duchesse, la Guimpo, la Guimpo, la Guimpo, la Guimpo, Malemba Ansilusolo, nous tapons papier de prince. Bah, il y a la Duchesse, nous tapons papier de prince. Eh, là, ça venait que meilleur mi. Au Kenya, ça fait que on a Guimpo,
donc moi nazalaki mikolo te nga eza menake bato bandopesa référence bazali ne boye naleba initiative ya boye en tout cas c'est à féliciter mpona bakisi na biso comédien oyo bawutaki mokili bayeba osala eloko wana epuis tellement média antuanga nalingaa baporte parce tena bolingo oyo ya bakisi ya bacomédien esa biso plaisir bandeko na bango tu baromesa tande nafandi awa omoi te papa makekele nafandi awa botalaka ye baadzenegiste na botala na motel kosama kola jésus bakomesela kotata ntongo tala mokwata bato bakanzaka mpe motel kalisi bebelaka tabiaso donc c'est-à-dire omoni bamamuluba bayeli oke tofete anniversaire mwana mamuluba mo bapesa mayo bazali awa donc en tout cas lelo na minute oza feti mo makasi eyoesainga rebangisinga nabengi wana ndao na milidere na kolia lisusu te parce que tokomi awa basali 80 ntaba 60 ngomba na biso bango na paola peza loka problème sérieux batomba mozango mpe tokende ola kata bandako donc toza a tozofete toyabi ala kati alliance touti kuna nakendaki na ngomba na solo na bato nyonso kuna esipesaki bango te na nabili moko so bili wana nazali nango wana nametango napesaka président anti bizolo nabili etiaka bili wana nabili wana kaka na ye kameme bayemeki ezalaki yanga ezalaki ya ye te babi te banili yango baporte pa baza te bamusicien balider porte pa ezalaka na moto bakota baporte pa te nga moto apanga baporte parole nga mutu nazalaka nga ndemu nazala bakisa comédien porte parole moko te apanganga natikelaka piroge advane osala bapiese fa président esobi ngamu na bandanga kuna te makamoni te toza mamulu bayeyo mpe wana tokela babiro wana te moi bacouche de poulet zovane tokela baje wana te babiro mo oyo eza te atoa c'est la fête touti kokabwana eza te bato bavandi a eza ke beyovanda mpe bebiso tosangana te moto amutala na table na bango pe tite toza awa to bazoservir bato baoservir batable nyonso te zonval koyala babio wana te oyo abino bakeyana soza meza baje wana eyelanga sikola simba bato to tosa rémission eza c'est la fête wana fête awa tozofete moni bakoko bilai baza wana babiloko wana te toza c'est la fête touti match tosilisi tosali fête sort de mort nakutu zonval faut comprendre ce que bato na biso yebi tellement omoni ngai koyepa na ye te ye oyepa na ye ndeni ya kaka te ngai kaka te ouais jusqu'à quel âge Ça, c'est une moko à l'époque. À l'époque, oui, il y a un phénomène. Oui, il y a un phénomène. Pas ici, dans un spectacle, moko, il y a danger, pas tout plein. À l'époque, il n'y a pas ton dit ça, ça, on va la mourir, il y a un phénomène. C'est les gens ne sont pas fiers de lui. Bonjour Président. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres.
Mama Yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mo bangé na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse eza se moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin nalia ngando nazala besoin nalia pondu nazala besoin nalia madesu nazala besoin nalia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise eza wana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga obunga limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise et Zawana planios aux avons besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko mama wabi La Sédoise la patronne yemoko namakusa. Venez manger bio olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga mo nde nazolia awa na bino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachanguba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zakanasima Kin Marché, Vénus. Dans ce comme quand a limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde restaurant La Sédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos, Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lingi au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, vous aurez la Ronnie Events. Ronnie Events, ezawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, ezawana, si vous avez besoin de la surprise, na mbongo mukie, ma osa bino surprise. Na mbongo mukie partout dans le monde. Ma osa bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Ronnie Events ezawana partout aux abazans na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc bazan a deux adresses. Tous en besoin kende omona bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Ronnie Events eza wana pour la million nyonso so pour nous okeneka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, c'est la meilleure. Bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. Awa nzamina na ebitu siko shuba kolonzo ngo ekomi bwendeni awa ka place Makemba bayibi nga mbongo. Nada.
Qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba. Nanda makambo mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini? O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te. C'est là on likamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nanda. Moni muna fimbo. Na biso awa. Zera, 1 minute. O piso tsumu na bato agence ya fo. Biso ba ka biso mbongo na nzela. Kama yeko tumenga mbongo ya mwasi. Yena mandeto lelo kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela botikela bato nzela me makambo transfert ya mbongo totikela ngo FBT misala nde kazinjo soko che bazwi soki mpe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais yama mingi tokei Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, tu as numéro on a la scène, on a abonné de Rolex à ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig, Azar, on a la prime encore abordable. On reçoit ma perruque na yo, on ciao, robima chic, robima ngebungebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des besoins mon moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyonga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moyi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekote iso penza makasi te donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo toza na ba gamme nyonso ba gommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso, WhatsApp.